Ngana kontima abeda shooter ngana na télé na internet na kotikala ka kontima abeda shooter pour na mbongo te parce que abeta mutu ni concert ni abeda shooter mutu abeta mutu concert au moment je mima mbongo to eza mbongo kolia te ba mbongo ba sacrifice ezali o comprendre Bate bele benga ba médecin ba médecin te abeda choix médecin te un médecin te abeda choix le commissariat wana et lo mususu na roloba eza défaut na ebité so la qualité bien défaut mais pour nga na mona za défaut ya Karine Mokonzi Karine linga mingi babi ke ba base na banda base na Congo c'est Karine ba délire oh lelo ba mo sala to ba à l'époque ba Karine ba sa ba délire na ba matika son Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Olanda politique ya bien, Olanda musique ya bien. Parole de Rwanda Kaparakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, Lieba Zokate, Apusana Pembena Victoria T. Ça se passe à Machan. Attention, mauvaise haleine. Check. Votre fidélité nous rassure, notre chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria. Et bien, je suis là encore une fois. Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise, la fille qui dérange. Comme tout benga benga nazawana ensemble. Naba charge Fennek, chef Mokonzi. Moi, na souka batu ya mami tozo solane par rapport à faire. Ya liba la Karine Mokonzi la baronne. Le 24 en gros reporté. Alors, ba page tout ba ningani ba émission par-ci par-là. Et à part cette koko tapé na makamu oyo to benga ngo 12 oyo abeda chou asali faire rigola na podium et puis désolé ya faire ya hérité batana la poule gato to ya tembe toko sola makamu zebele. Merci beaucoup na Gisolo derrière la caméra, merci na Julien na montage aussi, merci beaucoup à mon boss JB Koumalouta Levra pétrolier de Dallas, c'est le boss très charismatique. Et aussi merci beaucoup balobina ado senga maître sengi ki ngasane toujours depuis la Suisse. Papa na recette de sengo moka ya pembe. Et puis merci beaucoup na Paul Ventura ma fila papa nous ne m'a défoupé ya pembe lissu. Merci na maman Nelly Moucheni la présidente première dame d'Angleterre. La Chine mobima na longoli mutu. Merci Nabino. Merci maman Liliane n'est pas collée comme qui y a 15 kilos. Donc la soeur ngolobi abi maman Liliane na kati ya mabele kitoko wapi. Beaucoup mon la rivage bloko ma papa ezoye la ngano. Merci maman Liliane et puis bobeta tout na boutique Orlène Kimasi na tomba numéro 11 F na matete ba rivage ya kitoko ye ba saka sika baba oh ba ballerine ma papa ba sandal et pas na boutique Orlène Kimasi. Nazana invité nanga Fennek chef Mokonzi abeti bankewa donc King Kester kaka toze baté Fennek chef Mokonzi. Bonjour. Bonjour la Chine, bonjour Jemima Ibé, donc très cher abonné tout badara fidèle la Congo Victoria. Badara osepela tango ba monaka biso ba charge ba Jemima Ibé. Bamuna l'artiste, Fennek chef Mokonzi, le dernier fils de Karine Mokonzi, Mikolo Babaxanga sur Dirkab ya Karine Mokonzi, porte-parole, Babi Mounou Karine Zandenga Kinshasa. Un grand merci na mon autorité, maman Godelif, donc Bambote Nayo, maman Kabibi Mwamba la présidente. Maman nana Mokonzi nazo zela e romeli na biso ya osaranate nazo nakinde dia ko vanda na western na zela code ka kuna na mikola omika chaque jour na vanda na western na zela ka code maman nana na zela barbarita mukolo kelian ba mbote na yo ba etu balingaka biso maman arrête FMI chef Fennek Mokonzi yo je voilà nga pe na pesi El Chéri Mia Tembo Francis Mia Tembo na Canada ke zongi ka boy donc merci na El Chéri donc ba promesse na yebi ke kitoko makasi
ba charge to na bena yamba Fenech parce que azali moko oyo tozani na ba charge et puis ye moko lobi Nicolas parce que porte-parole donc lisu ya Karine Mokonzi ana Kinshasa banungu nungu salami belé par rapport ya report ya mariage au le 24 ozalate tout moni mari lor na zoro mabia la basangani likita bandoki pour que basala ba émission pour na koloba que non Karine Mokonzi tigra tikimie ibale kozalate mais que peut éclaircir la Chine éclaircir ba fond to balinga Karine na musu balinga ba Karine ba ni la Chine ba ni ba na membre ni ba autorité mais balinga ka Karine Mokonzi mais que peut expliquer bango et là, on a vu la Chine base calme parce que tout le monde a des réseaux sociaux, na ba Facebook, ba publier famille ya tika no ba dingite Karine Mokonzi abala mo na bango babala na donc to ebi ke mutu alinga te ba sanga dans des satan ta ba 1 + 1 = 1 Satan au linga ngote santa ya linginde 1 + 1 = 0 et pas nzambe donc simba te to ebi ke Karine Mokonzi za mon servante de Dieu, maman Charlotte, moi c'est ma bonne deli, Karine Mokonzi, femme modèle, na ebité donc na ko comparer Karine nanani quoi. Oyebi ke mariage à Karine Mokonzi oyo, elu kaka ba actualité, ba et to peut-être ba sujet, le to moni ba mo sa ba émission. Karine Mokonzi ba boye, Karine ba boye. Mais Toebi pandémie ya coronavirus oyo ezo ya plus grave na Europe surtout en France la Belgique wana et comme ils sont graves ba nombre de décès nombre de cas ezo mata toujours donc yango ba ça qui couvre frais na France mobimba donc de ezo banda de 19h ti 6h na kota la siko na poto batu ba voyagera mingi et batu ba bakindara misala mingi mona ba ki misala kayo et dépend ba air musu tanga zonga ndaka za ja fatigué siko ya kota la Karine Mokonzi sora lobi atia fête na ye ele kana journée est banani baroya parce que na biso na Congo to za ba jour to to fêtaka na kota fête na lundi mardi mercredi mais en Europe jour o ezala rapenda batu za libre bandaka de samedi dimanche za 2 jours wana mais biso to kenda net ngala ko mangali banda na bandala heroïne na ko kapela na omona ka lokwa fête lokwa to samedi lokwa dimanche na poto siko eza bongo te nde totali na ndenge tolobi eza le 24 ou soit Totango na moi Karine Mokonzi atali na moi aussi mbate nde bato ka jour famille ya famille ya Félix Tigre-Noir famille ya Karine Mokonzi famille na biologique na famille ya internet wana mona ba autorité bana membre la Chine balobi total la nanu makambo ndenge nini ezoleka na mboka soki to moni ti décembre ezakaka quanto prolonger ezala na janvier 2021 mais jusqu'à présent Karine Mokonzi ba lelonde aolega aloba et puis mingi alobela chanaye nakupenda donc ouais saleli mobali na ye chan nakupenda Karine mta bolingo Fenech ya osarana siko elo mususu na roloba eza défaut na ebite so la qualité bien défaut mais pour nga na mona za défaut ya Karine Mokonzi Karine alinga mingi soit linga tomboli yo asali ko comme so star donc Karine na mona ba défaut na mona ba défaut pas Karine donc la qualité c'est alinga mingi donc so pena linga mi pesi pena pas mon bal corps mais non senga pena abongisa ngo malembe et bonga to isa susute baba na kuna bosani baba na donc ndé batika ba live ombale papa la maman ba live ezala susute en plus tout le monde a dit c'est moi la Chine ba isa Karine faut ça la biso ba surprise ezate que le to bara magano biso ele ka boy tanti le jour le 24 au baté belé bana déjà kozela yango mais ngana mona Karine Mokonzi azara mystique l'aime super ko salé on dit à ça ko salé ka Karine Mokonzi ki ba base na banda base na Congo c'est Karine ba délire oh lelo bat ba mo sala to ba à l'époque ba Karine ba ça ba délire na ba matika song on comprendre ba Karine baza ba père ba Karine ba matika song ba père ya délire ba banda pena délire ne bandeli ndenge ni internet ko sala ba matika song ba kitsa basi na ba poto oh lelo bandinga so ba mo sala ngo bamba sans libo avant donc Karine Mokonzi abi ndenge internet c'est marchaka OK bité pe a signaler pe ka ba tout la super ba sont déjà ba uniforme donc tu comme linga déjà à comité clair tindelinga na Hollande na mona ki comité clair na Hollande na mona ki yayo en tout cas mingi na bosani au début faki na lobela on déjà te présenter ba condoléances na famille biologique ya Tina Lash Neymar ou abongisi papa na ye donc papa biologique ya Tina Lash
toyebi soki aza makasi donc eza mais président banani azalaki te badéfenseur héritier bula lem mosusu mpe azali bacontre parce que nga mpe nazalaki te mais Nicolas ayaki apesa contribution ayaki nga mwa problème encore tension donc ezalaki estomac donc etongisaki ngai nazwaki tente yango nalalele bakongi mais nakomelaki ntina lâche aza concert na biso quoi donc eza vie donc Fennec chef mokonzi yo zwaka temps mingi oswa na Karine osala makambo na Karine mais bafan bazolobaki Karine azozanga discrétion kobomba pe discrétion pe ça fait partie de la vie c'est une partie de la vie mais Karine on dit azara likamutu alinga kotala on interne wala bafan na nde balobaka eza ba défaut et là osko toza Karine yango na parce que biso déjà famille toi pena famille ya Karine mokonzi bon mon biso j'ai même belle ngai ba charge ba biso ba bino ba les défenseurs to comme famille ya Karine au monde en haut de temps il lobby Nicolas benga Fennec non yana ya mopona makambo ya Karine ça linga bien c'est toi la considération hein parce que Nicolas na ko Nicolas Armand mokonzi aza frère propre ya Karine mokonzi mais azo benga nga Fennec nazo ya ko yamba yo lo ba makambo ya Karine mokonzi na bité c'est to za na place na famille ya Karine mokonzi parce que comme on a yemo pas que vous appelez caméra na ye ça il live étant que frère ya Karine mais azu société azu information azu yé pas na biso et ça la biso bien biso to za famille ya Karine mokonzi ngo to lobaki ayo rappeler biso to dit que aza da star aza ba appeler ko tara trop ba message ko tara trop mais ba musu fo bomba tout le monde ba te belé ba bala tout le monde ba photo Nicolas balaka surtout ka tout le monde ba photo na Facebook Nicolas star mais to dit que Karine vit na e banda botama ezara bitumba Karine mokonzi banda botama vit na bitumba na bitumba en plus ça sera film boye alingara mingi même si kota mobala linga même si ba camarade tout le monde ba futa ka mabe tout le monde ndenga zara na ba bandeko wana ba shekola banani ba melenga alinga bango mingi tozui ba grâce mikwapen ndenga zakana bango tozui Karine azo bitumba moro ya kosakana te yango biso ba jelma ibele ba biso ba zini komite ndango totali mona mwasi oyo pourquoi bato ebele bazalaka contre ndeto yaka ba charge to comme famille ya Karine mokonzi lelo ba comment compter biso tant même si ba autorité avec te ba autorité bazaba la maman bazana mais ezala ba charge na kin biso neto bota ba les défenseurs et tout donc ayo ke la rappel biso voilà Karine mokonzi lelo na suwe na ngana oloba yango wana amona ka te biso to bana te omoni ba bitumba musu ba provoka ngo to yebi na ba bible to mona Isaac abotaka bana Jacob abotaka bana ebele Jacob plutôt abotaki 12 mais ande ko linga mona comme ya nani ya Joseph tango lobi na miso bana weke na linga Joseph mingi boye écrit ba problème omoni ba bitumba musu ba provoka ngo Karine mokonzi il faut moko bombaka makambo nayo parce que bitumba oza bitumba aola ça déjà que ba ini nae ba point faible nae ba makamune carte ndeni ezala ikozala boye ba ba ko se préparer ya kanisi tango ya le 24 mani kepe azo préférer na ndeni na butu on comprendre olobi tango ya alo ba que le 24 fête ezala mani kepe na butu avant d'ipé donc il azo lokana nzungu le 24 avec ekozala boye yo kasi mani kinda azana olinga te ngana pe yo ngoba ke azarandoki mani yandoki batutu ba yebi ça c'est quel ozo pesa ba olo mo bozo metizango est-ce que dans la preuve internet c'est église Kindoki l'état kangatsang internet c'est église internet c'est église mama Kindoki l'état ala ndango Kindoki ngape na oloba donc ukangai déjà au moins dandinga okita omoni bandoki na mwa biteke za la reine butu maniki la reine butu moni Karine mokonzi apesa ado pesa ba plan na ide pe bandoki wela jaki le jour intel et vous ala les 24 boy ba uniforme pété kamidi avec la sepeli eza ka ndenge toyoka soki pesa base eza ka base kenini libala ko base soki tati obandaki ba reporter yango lem soko za base Karine ebi ko créer base na ndenge osaka na vie na epena on est la vie ya mokonzi vie na base na base yemo yebi na créer ga base po epesa makambo engoulement po bato bando sela ya kutezala ki boye ye wana aten kuna penda nakupenda sana une fille ya bolingo abi sans tigre viezate abi na linga lokwa na kufa tigre na no kayuna mta bolingo te mesko je m'aibele atika bongo atika bongo pardon
Tebi kalinga tigre mingi mais. Dans Nzembo wana ya kwa kumsie makasi C'est trop. Alexis comme si il y a spécial hein. Tous là événement les cas après eux koya banzembo koya et tout. C'est ba chat baba c'est pété la likamu c'est que ba mona dama be. Ça la bis tout le monde a déjà de loin en plus madame Angélica na sola ina madame et tout donc c'est un fait na maramoutou c'est ça madame Angélica pas tali service ba paramètre maramoutou ndenge il faut ezala mais mingi netinga chawana la linga kebima après ou soit sortie officielle là on fait le même jour. Au monde est là que fête ambiance l'équipe ti Karine Mokonzi dans micro bon on a laissé la bleu moi oui sika et bien les mêmes jours il faut que ça bon netinga selon nga elinga ça bon on a c'est plaisir à bon mais ndé pas sali vite parce que tout le monde a mis ça audio a mis ça audio lelo donc c'est bon donc lolo to éviter donc ebima nango mais yo kozo ko rassurer batu ke na minto be tigre na mwasine ba anda kumoko si Babia kimie akeba que moi so pas na zemi donc on a les réseaux sociaux mais j'ai même biso tout le monde dans les réseaux sociaux Karine Mokonzi kolamuka na ye ezaka na réseaux sociaux kolamba na ye na réseaux sociaux à chaque fois que tu as peur au moins bon c'est normal na ndenga ba star c'est vrai mais surtout qui moi kota ki bonzambe na vie privée donc ça vraiment bien tu on comprend ça que s'exposer vie na ye surtout vie privée au monde tout ça bojement il faut tout ça na des vies donc mon chef nek mon compte internet na ça pe na vie privée na ngai na famille na ngai ba musuke na te ko étaler la télé parce que internet c'est arabuzo internet par bango à chaque fois internet existe tala ba toucha ti ba papa Karim pour Karine mon compte exposer ki papa na nga boy et tout et aussi est-ce que tu es papa ya bana ba internet oyo à part ngam na filima mama Ken Piana nangwa yebaka mama Ken Piana à part ngam na filima mama boti Ken Piana écrit là ba problème Angèle Moussouli ba benga na Londres et tout ce qui n'a publié ce na filima mama Ken Piana ta ça l'émission té mais le ba mama Ken Piana té c'est ça Ken Piana eleke là comment ba ko filmer mama na écrit là ba problème ya osara té donc moi ma photo bomba rango Karine Mokonzi tika ko étaler vie na ye na internet et tout ebika star via ba star ba Kim Kardashian en plus ma Kim basala wana za de planifier ebi là to sala bo caméra zo ya ndenge to lamuka boye même so ba vina même musu ya caché donc c'est ça et que tu as comme un peu yoza charge sur la trône Karine mais pour nous que non quand la PV to le bani quoi conseil mon na TV boy na PV on se plaise à peine boy pour ba mola que non to pesa epé conseil sur la ranaï pour message ako yo kango pété mais bat ba benga tala émission na Congo Victoria fena ka lobaki boy alobaki boy on te peut pas mikolo wa te pena ako mo ne pe message na 12h ako a répondre na 17 bon ako tala pété mais bat ba benga ba biso pété bat ba benga biso tu papa robot c'est lui analyse nga papa robot c'est so analyse papa robot pas matondo c'est so émission finga la finga matondo nga yeba te ka selinga émission mo ba pele fena tala pa matondo boy matondo ce sali boy oh oui pas matondo ah non on a 90 tato à Juni papa mukuse est mort la taille ne fait pas l'homme papa matondo la taille est chéra to qui peut te to à ça tu peux me saki moi tu te ka moko et ningisi la Chine voilà alors bino finga bino ta banga pas matondo eza bato abanga makasi te ko le kabiso alors ba kiango ali na finga bino te fenda ki Mokonzi Jubek nani bino tu no finga te même si bo finga ta mail ma finga ngana ko répondre te ayebi mais c'est la famille c'est la famille penda na ramekata na raté donc toi toujours famille maman Choupette maman Anna Mokonzi mère Fashion de Nat donc c'est la famille voilà c'est ça quoi voilà donc merci beaucoup Félix Chef Mokonzi na annonce na ba ki na tout na peu des sujets moko o essaye so moi passi moko c'est pas sûr et c'est pas si mais moko ya passi moko za msusu ni tomoni na concert Ferrigo la zaki na podium héritier otana ba zaki na podium o dia innonce bi bazalaki na podium moi na tomoni Abeda Chou Amati na podium abambi héritier mbongo alinga kita on dit comme ça moni Ferrigo la té héritier benda boss nazanga mon côté naza pena les padres aya bano ba souffrir Ferrigo la mais Ferrigo la pe moi qui wenge ka ka sala nka moi boye mais na suka nango to ke Ferrigo la mbongo ngo ara kitaka ba pesa ngo ba shege au moment je mima mbongo to eza mbongo ko liati ba mbongo ba sacrifice ezali o comprendre
maintenant mais je me mens non la vérité au moni mbongo tout eza mbongo oliate papa Hervé aspiriera fort ils ont battu mususu ba oya ba olinga ba kitsa faire na ba bilo ba pesa faire am ta spiritas on comprendre na pas sûr que mbongo wana nani pas hérité pas liaki ngote on boni battu mususu ba yena musique congolaise ba pour ba donc nga comprendre ba mais donc nga ala ni message azamutu a soutenir ba artiste ba te mele soutenir ba nga na benge mesente pona nzima ki a mesen abenga nga na téléphone aka yutseke le molinga tia oka oh po o répéter mbonga na fallait que tu finance na le pas kabila ninga ba chine oh mais obike bate bele ba benga ba mesente abeda choix mesente ah mesente abeda chou le bokumisare wana ata la pekana biso wanta onzima abengi biso attache président Ibula Lukata Mark X moite ya cop na sombela et ça vrai ça tinga chef nek mokonzi makolo na beta ka osakana ti tana longwa banda ti inde 3 makolo abeda chou la wana go panzo benga pena numéro chef nek le betro zwa Lukata Mark X omoni abeda chou am mesente balongola parce que abeta mutu ni concert ni abeda chou abeta mutu abeta mutu concert ya musani am ba folie en plus mbongo to ya mbongo oliati on comprendre faire gola étant que bouddhiste ndanga za bongo ayebi en plus moi na wenge ayebi tout ba ba kabia ngo parce que amona kwa sabotage oyo peso do kitane mutu so asengela nga liba omoni ba faire na ebite omoni ba beda shoot tout ka otsa bango na ba mususu donc yo oleki na yo na télé oleki na concert po ba mbongo mais ça la bien musicien le roi faire egola oh déjà la ralikolo la minute toyoka ba regarde-moi tout le monde a mis au faire hasard musicien le plus vendu na iTunes musicien africain le plus vendu na iTunes tant que olingo kitisa ye en plus ba faire ba ta spiritas mais fallait ba bipe ba parti prier comme petit na ba prêtre bongo apela misena lingaka le comme misena misena ba yoka na tenga pe na koti kaka na kota ezaka bongo omoni ba beda chou ba kendaga et pas l'autre là parce que biso ba journaliste place auto zoa en plein auto na facilité au kota la ba rep ezaka ibrato na qui n'a pas fait gola na za accès mais so et pas musicien mususu ba minza kuna to enati est-ce que oyebi ba biso mususu do ba kombo je keno zanzi ke bango ba kota te mais papa riva ki pa makambo wana te oui rançon na ki pa ngo te ba ibrato ba ki pa te on comprendre yango na ba ezaba comportement mo na ba bina panier on va musicien na ba bina panier on comprendre hein nani ko ba kusema ko bina panier bi mikolo ba musicien na ba bina panier on sentir ba beda shubo ke chez bango faire gola papa Hervé aza musicien moko boy asali trop azana ba parler ya kitoko azana ba bien mususu ko na alate pas za mukongo allo akolo bate yo leki na télé o leki na concert pour okita faire gola abeda chou abeda chou on a prêtre mais azana mai na makila atela pe koto siko tonzima abeda chou yo lobi aza boss mais azana magina makila to pe marabiso tout tant alala ka ayeba akunda pe de Evry Kamo Lopez akunda Evry Kamo Lopez ça la biso bien omoni tant alala ka amiyeba te so za beda show tant ala mukini oh nganda beda show donc nzamba mystique yango na yebisa beda show ba mbongo pe c'est pas musicien benga jema numéro et ça nga pe bien que jema pas eu eloko moi bord moi ba beda show wasko to nzime moninga ngana konzima abeda shooter na télé na internet na kotikala ka konzima abeda shooter po na mbongo te ala mbongo azola ngo wapi o aza boss te bon poto nzima abeda chose mbongo ala mbongo senga ende na ninga bien bongo abenga senga ke na abeda shooter na okemba na besoin na longa na place na vali yango na ibisiet abeda chou bon na GB wana na foot la so 100 okolo na pe na GB ninga ata na bon wana ko na nzimi voilà c'est OK merci beaucoup défi na sengi na défi OK donc qui déjà wana zali papa social moteur malamu auta la canne peut étudier ngo alors pour tout succès na biso ezali nzembo oyo désolé ya hérité watana désolé on a 8 ans en tout cas ça c'est vrai ça linga kitoko tala biso conception clip kitoko réalisation kitoko mélodies kitoko moni hérité watana bibanoza en quel mo batina musique omoni trop de tembe oya kanango
yango esalaka héritier azana down donc akita na se yango esalaka mais lelo yo héritier watana bena ibite so miseni oleka na tela lo bakana na problème na héritier azati saka bongisa batu nyonso ça sona ba viewera sona ba tout va fali pour pas comme la donc héritier en toi c'est bon au moni j'aimement net aux arabes et aux arabes ou soit aux afana aux arabes wera ou soit aux arabes jibe ou bien kofi et là ka misato ba fan wande ba kita le ba kuma fana ba fali ba kuma fali ba faire so la neli fan numéro le MC fali yo na ba 2000 ans aux arabes fana biso même aux arabes fana wera même si ba biso tant héritier watana ba sali retirada nga na congolaise na berinti mvoma na Luanda to sala héritier watana ba banderole et tout mais tant na mona ko développer ndet na ko tikamelelo héritier watana be félicitations ça ça qui toko en plus à l'andi idéologie avec la Kofi Olomide Kofi salara ngo Kofi senga pardon pas maman tant a betaka danseuse mais fallait que tu donnes la pardon il y a le biga désolé au pays donc désolé na kati c'est quoi désolé oyo parce que maloba nini dans la kati voilà yo ki maloba lobi Kofi a beta jamais le mbali Kofi Jérémy Louemba abana otala mutu mo mingi yanga zwaki yango anda kotala mutu donc on est Kofi à la mystique à beta ba danseuse mais tant que beta danseuse ayo na parole asenga parole ça la chamo pardon maman à c'est ce qu'ils a ba ezon à la sauter et on a s'appelé exactement à suivre le héritier watana na maloba lobi makamuto mabe oya sala mingi azaki mal entouré c'est ça entourage ni daki mabe c'est bon au moins à reconnaître on lelo na 2020 en plus c'est loco yo est-ce que biki héritier na Karim Basola quand il a posté qui était j'ai tout publié Kalati a publié qui est donc basant un bon terme Karine Mokonzi na héritier watanabe donc même si biso ce qu'album mais bimba ba okamwa ba charge to roya voilà na répéter héritier to lasko 12 c'est ça là on est dans to c'est là ba beta biso 12 tokoya wananga jemima ibele monanzi kumbi tokoya na batitan balongo mais tozana bango to ensemble toyere totasko 12 en plus papa héritier watana ayebi comment biso to marquage jemima to marquer héritier bikela bana mort oui bala ba charge baloba ko so perdre makambo et ko ça paye comment ça to sala ya formidable yango nazo non lancer message héritier watana ba hôtel émission yo ba charge to créer le roman pour la désolé surtout ces émission non royi biso makambo tout et ça ka tournage kaka ya 4 jours to beta histoire to parce que dévoilant pour ba qui peka ba vraiment ça batia ba molanda biso to sala mais to ça on a semaine oh ils ont 4 jours il y a tournage to biso tout ba charge to ti et pas hérité ba tabana na parler na yi oh ya solo to PC flash atala nanu ndelo to saleli c'est bon to mona ko ba retomber na lo ce qu'on a vu donc j'ai vu kanga maloba oh to ça on lelo na Congo Victoria ils ont 4 jours il y a tournage yango otu alingi kombo na yi ezala na eloko to sala fasola numéro j'ai mis mango wana sola na yo poso lobe j'ai mis manga na oyeba parce que ngam na monter ngam na oteba kombo na ba logo bloko na bino otu alingi kombo na yi bosola numéro ngo wana bokomi ke fenek eloko bongo bo sala boy mais bo extrait to saka mo extrait to boaki après le jour et bima to ele gete otana be flash posséder rien surtout les flash ba filmer biso net to PC atala eloko to sali pona mi ange mi démon to lobaki yango mututu o ko linga to sali promotion to sala we ranso mututu mi sento o linga ba sali promotion to sala oye o sololi to dike wata asola bien donc c'est la famille voilà donc merci beaucoup émission muto total lobby ya nolitambo ya Kabuya ate confusion na mutu na biso Kabuya lobby fali podara mwana yolo aya de bandali koya mais bilo ba fali za mwana bandande wana mai bongo Kabuya abi fali yo lona bango le vérité odara mwana ya yolo oya pe bandali koya merci na faire rigole à peine vrai leader ah bon chapeau on dit que nous tiko nga comprendre te comment il fallait na nyonso fait comme là ega nyonso fait comme là parce que nyonso fait comme là moni baba chroniqueur muso apesa ça va valeur o ba biso ko ba kitsa biso lelo noli wana sali émission akwa pe ko ba te na montage to ka ta place yo mais et ça les bien ça la base émission na talama en plus photo ya Marie Kabuya na etani
Kabu ya ça qui c'est ça. En plus toi kuna ça il y a en vrac. Ba pesa de whisky. Akomela en vrac là soit. Mais là qui est la belle dans yo ça. Lenzo ça Jack Daniel da bête son clairon de Tindialo. Bon. Fallait pour pas vieux Faustin ou bien Faustin pour papa né comme Faustin. Timba. On t'appelle Timba. Comment est? Oh, mais fallait comme les Timba. Timba. Oh, mais Kofi lo bangot. Kofi lo bi. Moi dit que Faustin d'Azana, vieux Faustin sans vanzi. Vous êtes na rep na ko yim tabenge Faustin Timba. Ah, comprends que moto ayelinga ya kala. Kofi lo bangot tabi mais petit on a venu obenge fallait ngam na pesa kombo wana. Comment les Simba Timba. Kofi lo bangot. Donc Kofi pesa que Anelka après longola Anelka au pesa Timba. Et après c'est fallait. N'est-ce que comme on timba mais est-ce que tout qui est né tous en bandal a fallu à mon bandal bah c'est le tout bah yebi abotama bandal te mais cause déjà le pango moni bandal musu to bandeni so il est 5 ans so to na 8 ans na bandal ti okoli oza mona bandal e belé ba bana so landi ba ojuna ba ya ko ya ba biso pe to na so bandal ko ya ko futé biso to ya so parce que la botama na ngili mal 14 na ngape na mona matete ngana bota mana natif matete oya na bandal to ya ngana natif ya matete oh ibrato belanga na ngili matango Villa Nova band yango moni maestro chanza kombo Villa ya Villa Nova commission ya light music a commission Villa Nova po ezaka ni light music orchestre ibrato ya ibrato ba ezaka ibrato ba yanser mama mona lobo yale hôtel émission yango moni fabugas a chanza kombo alongolango light music et comme Villa Nova po ambrouiller bayaya po ezaka orchestre vibrator ya la gens po to bengi ya ngana sina longwe boye yo sangiselanga bayaya ba inde zaka nenga zaka ba Herveta o lobo Karine Mokonza yebi po Karine Mokonza zaka ndi makambo ebandaka Karine Mokonza yebi ne ba olia dendo na vibrator na matete na fabugas na matete pour faire presque peut-être dendo sakana ti ye dendo ko to donc aloko asokola ata maboko te kana nzela donc moni so bandolo ngabanda ma campagne ti matonge autant de tonneaux okuta na nzela oliango tu ando kitaka olia dendo amateli den alingango trop donc c'est ça quoi voilà to comme vraiment la souka ya émission na biso feneng mais ba tu ba comprendre te na ba question na tuna ki au banque répondre Marie là au banque répondre les news omoni bat musu to ko le bango te to pesa o makambo to les news vie les news assez là pas je to yebe pesa actualité c'est la mam président héritier Moïse na ebité so ki c'est ça nini nazo comprendre le Moïse na ebité vraiment quoi omoni nga ko lobela moi somo te à Canada oyo azana abota kati Marie-Laure Alex somo wana Marie-Laure mobali na olinga pena donc obongo aza chargé na bisoyo 500 kg 5 donc ezaka epeza ka ko saranate ezaka boy donc na ebité ce journal donc makembe c'est les grandes voilà faux chéri moi ko saranate Marie-Laure moka na lo bana yo Marie-Laure faux chéri ko saranate donc non le billet trop TG voilà comme na souka quelques dédicaces parce que nous va soutenir biso magé mikolo pe na ebité so des anini na ebité ta banque donc na ebité so que c'est ça les makuma maman Solange présidente de bana membre maman Kabibi maman Nana Bandola Kangai Mama Godé nana posa turo bena western na turo ezake Fenek ya turo eza ya yona jemima banda bolaka ke to tinda turo ya yona jemima tozela tilelo loro to Fenek ya yona jemima ya turo eponga ebi jemima to tini mbongo ekoma sobi ke mbongo oyo jemima boka bwana Fenek bozo autant ekoma juste dans les numéros j'ai mis mangwana so pe bomoni chef Fenek bolani na chaîne nga numéro na on pesa na chaîne ngai en tout cas un grand merci na maman Ariette FMI maman Barbarita Mokolo maman l'inspecteur Miguel Mbongo de salon Interstar maman Merfi Kembo bamote na yo ba yetu balingaka le chef Fenek Mokonzi bo excusez ngai soki na lobaki mabe mais abe dachou oza mécène te na bandela le susu donc oza na mbongo te soko zaki na mbongo soki menga na loba mameza ça n'engage que son hôtel Fenek chef mon donc on a loba abus de choix mécène te poton dima oza mécène so poton dima mécène sombelanga ata Mark X
ata ya cob ya mutuka wana wana ntimi ko senga mobala maele wana to ndima be da chose na mbongo so sombi yango dans c'est bon en tout cas Congo Victor il y a toujours les colo boss na biso JB Kumaluta il y a dans la Dallas ba mbote na inspecteur Miguel Mbongo numéro na téléphone eza plus 243 900 63 95 21 donc plus 243 900 63 95 21 Facebook Fennec Mokondi Instagram Fennec chef Mokondi officiel donc une page Fennec Mokondi page donc eza ba plateforme na tout autant nga komelanga na page Fennec Mokondi page donc il y a moi quoi. Voilà, merci beaucoup, chef Mokondi. En tout cas, le plaisir est partagé. Je m'aille. Merci à la Chine parce que vous allez bon continuez à partager, à liker, surtout abonnez-vous massivement. On a une requête la Chine, s'il vous plaît, la Chine. Tant que s'abonner na Congo Victoria, ça la fait plaisir. Bota la carte be maramba Karim. Mais monsieur te kota la carte la Chine et kota la carte Congo Victoria, bota la rango. Mais bino ka souba te maramba Karim de botali, souba te maramba Karim te botala te. Donc na e baraté pourquoi ordre de famille. Donc bateau pe boda ka ba fana Karim te. Mais bolinga gros bébé de la presse, bo s'abonner massivement pour combler la vidéo là au de ça la moi passe. Voilà, je dis merci beaucoup à maman Liliane pour la collier comme Elinga déjà na sepeli maman, ba bon séjour na Kinshasa et aussi merci beaucoup à Paul Ventour ma fille là à Dosenga, maman Nelly Moucheni maman avec un la japonaise, vous avez belé maman Belgique Léa 2, maman Belgique 4, c'est ma famille encore une fois merci à mon boss JB Kumaluta Levra pétrolier de Dallas. Guissolo, merci pour l'image. Julien, merci pour le montage. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Olanda politique a bien, Olanda musique a bien. Parole de Rwanda Parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba Zokate, Apusana Pembena Victoria T. Ça se passe à machin. Attention, mauvaise haleine. Check.